www.potonapoto 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 sita makasi les solo la marama commandant de bord n'enga mukete donc rien à dire. Ici c'est Paris avec Potonapoto, hein? Émission Zara mort avec Nora Digital. Bon et total moi ça sika pembe yo no moi c'est moi kala bilamba neza sika ya za moi ça sika bilamba pe ya sika émission pe ya sika avec Nora Digital commandant de bord mtaoloba pour commandant de mta commander binoto nefsi bino bolanda kaka Nora Digital moi ça sika ya pembe ezala pete komi ezala tepe et comique avec Nora Digital. Ici c'est Paris. Soukana émission. Babi ici c'est Paris mais yatamulaka pas Afrique. Na micho talaka tosana na kacha kichasa kwa. Soukana émission www.potonapoto. www.potonapoto. Émission a bien émission kitoko ya rotala na 3W Potonapoto. Tunanga botala nan. Nana sanjete nana batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona monier na miso Nora Digital. Babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est que jeune fille au ça l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalité quoi. Nora Digital, moi c'est Kitoko. Nora Digital, moi c'est Kitoko. Olekie. Nora Tulani. Omani Fiwana. Olekie. Nora Tulani te. Omani Fiwana. Fiwana. Osa ke mission wana. Osa kana Paris wana. Olekie. Yo alaka yo moko na Paris. Ici c'est Paris et alaka yo moko. Et miswa bien o batalaka et alaka ya yo moko olekie. Bana kin bana mondo entier wabi poto minyo Kinshasa lengi. Ah to na kata Kinshasa to na kati ya kin wabi Kinshasa lengi wabi Nora Digital moi ça sikana kata Kinshasa bia boya bo sambo. Ah to ali bo sam memling arrivé bobongo sakana na ngozo mwa mkezo so memling. Babi atwana memling to beta kati babi Kinshasa ne Kinshasa babi kineza ya bana kida babi mutu na mboka nae na beta no toujours c'est ça mabele mame babi ya mabele mame balobi anana kata Kinshasa o boy ozuno 0 Nora Digital na otambola ka bo na kutana ba bana memling staff a memling bano basimbi ville bango balobi ke bango ne bakolo ville bango bakola la kata ville yango ndenge za boye to tambola na kangi bango babi bango mo ba se présenter bango ba kolo ville wana lobby bango wana lobby ngate bango ba opese la bino. Bonjour Modogo. Bonjour Modogo tokucho awa ngoko se présenter parce que ngana yebi yo mais bato ba landa biso na kati ya BRT Africa wabi ba yebi yo te ngoko se présenter te ba yeba o vraiment le rôle ngana Modogo o ba yebi 24 communes ya ville ya Kinshasa ba yebi Modogo abara moi les gars missions bana memini po biso mo masolongo bandaka ka ningi bana yango fait to pesele lango o ayebi ta yeba o pa yebi ayeba kaka yi wana Modogo azali wana do yango to loba mingi alobe ate to loba ne pona makamu na biso mo bana memini potala memini ngekomi ndenge zalaki na ndenge to komeli na ndenge to branchele yango mo to za kolobela to pesele lango po za isu na ndenge zalaka ba continuer kaka bongo po to continuer kaka po to zalaka ndenge wana memli ezaki ndene komi sunde nini memli ezalaka na position mo ndenge to yebelaka ngo ezalaka na ndenge moko boya ba pagai no ba le moko ba bitumba le moko boye mo na ba moyibi ba izoya mais en partie wana boye ba image ana no sa to longola ngo to tika vana image mo boye ya coopération
ya ndenge moko ba travail ndenge ngana bo émission donc toluka ne vraiment ba travail ya moment to ça na ma minute to linga to évoluer kende liboso yo pe bande ko yiba ou bien batu musando yiba tinga bano yiba te na mesa pe ko yiba te mais toi non mon ebele bazaka pe bando yiba ta musupo kakanga mbangu utai pe bo bani mbangu mais biso to sala ki si le moment na bala mabele to moni pe bo ya ke na yibi pe loka ke na yi po ezaka vina bango te modogo banga ndeni bière tiafike mona bango te ba téléspectateur bière tiafike ba mono te lo baka vérité yo mo yiba te kata live ma modogo nazo ba bien wani ya musala nga musala ngeza musique mais to vanda kana ba masa o to vanda na bango le kwa bayaya ba mesana bango musala bango ba jama boko ndengeza laka mais to vanda kana bango soko jamais poko pekisa yema sa bango je msama boko ya mabe ya boya ya to vanda kaka chaque mutayebi tana ye chaque mutayebi musana sala mais tant to kutana bo to vanda ka pato sola makambo ndengeza ila. Ok, c'est bon. Ce que yo bi aux andoulistes. Ce que modo ko beta biso moi me le pot mukete ça biso bien ba téléspectateur ya bière tia fike ça la bango plaisir. Merci wani abilia na biso to ko bangela ngote po ndengeza la vraiment. Mokolo yango ezalaki lelo Nzambe na biso pesi biso lokumu pato lobela vi na biso ya memi ningeza nde danger. Ebelende bayibaka o balingi babebisa vi na biso na lelo tokoma komona ndeko Nzambe bikisa biso na masumu pe mabe na moyibi ndeko yiba yango toboya ndeko biba ntolinge na biso musala Nzambe papa ye tolinge na biso musala Miche Kadimba Patrick Kutalobaka nanga boye na moke yokozwaka benanga Johnny Zalao na moke yokozwaka modogo baramba wa Michi Kabinga bebe yo nanga ye bebe yo bebe yo nanga ye yo zabolingo nanga rara kobomanga te yo za sentima nanga rara kobomanga te. Bravo, compas grâce à Modogo qui chante. Ce que Modogo n'a pas d'accompagner chanson en côté félicitations de bien. Mais Rubani Nzambe n'est pas tout na mokili. Te wana zaki makamanza mbeza makamwa to pesa kana no die po die mutasala rabiso kola mungana tongo donc ikosa ma faire avo ça ba faire c'est dia zate donc mato ya to pesa no lokume pa na yeme nga emba na timbela vision OK c'est une personne va faire handicap donc to en studio to aussi c'est studio kala mingi te to bana ba clip mais to aussi ngaka mingi na soutien batika biso te po bazala kazaka na biso tala kaka handicapé to bana osenga bambongo mais to liba ko senga mbongo eza vite fa to luka ba bulo na biso to pona musique on to senga ba bazala ba mawa bandenge vraiment ndenge zalaka bachano ba biloko maboko po ekende liboso po biso pe to retrouver to tika banzelo avio banzela o eza ba vite po baba ki handicapé tane ndenge ba comment négliger biso handicapé c'est mendiant o handicapé c'est non pas mendiant bulo ndeza ki te ba bulo ya ngweye to senga vraiment ba tu fait o baza vraiment mité mango vraiment ba ba vraiment ndenge so la vraiment ndenge zalilaka baleka o yede vraiment kamango po nini to sala yesu koleka na o to sala Gonde za boye de musique no orchestre no eza boza ba handicapé bino nyonso tout beka yo moko. Orchestre na biso toza ba handicapé liboso mo matoa ba handicapé na sima po tozo bata makolo parce que drum fait muta makola betango après c'est pe ki dari c'est pe moko handicapé zali mais mi balé pe wana bazali bata makolo po to sangana to boya ki complexe zala o ce que zaka musique ba handicapé o bezaka musique bata makolo tete to be makamwane ate to ava mabiso nyos union donc travailler ndekuna olonga la vie. Ah ok. Po babi na kalabana kidma no ni ba handicapé kishita ba ndi matu ba handicapé. Ndeni yo ndi make bo ba handicapé parce que na kala y problème mais bo changer ou benden. Te na c'est pas pour la question ana. Au moins na sera kala batu ba no finga biso ba koka fort. Po anini ba koka ba bata ba désordre. Po mususu benge yo handicapé donc même ngai fa na tomboka. Mais to mona ngoka rezala ngo ezala ngo loisir ezala ngo ndenge ezalaka kaka donc to bangela ngo te po handicapé ta mutafinga handicapé obukala okata na makolo te okotele mapete so zanoka handicapé donc même chose vraiment za ndenge wana. Ah ok merci. Ce que orchestre na nous ko na mitobi bo ça l'album comme na niveau nini. Album to zaina ngo to beta j'étais générique moko na six chansons. Nyon c'est Cécilie donc neza boeto lukaka to banane makama ba clip ce ba clip Cécilie et on bandi on sango siko na mamega donc nous ça vraiment kuna normal donc carré vraiment
nayebi te mpo tovanda esi na badigatere ebele oyo batiaka biso na baniveau yango vraimen te ezali la sala boye donc wana vraimen kote wana topesaka ye vraimen présent merci à toi kote azali vraimen sikoyo nde abo libanga na retard biso nde na ye boye nora du justin moto libanga eza te libanga ekozangaka te mpo ye nde moto abandi masolo mpo abandaka lisusu ifa aza na libanga na ye mpo epesa lisusu mwa clairissement bato ebele bazoyoka bapeti wana vraimen boulot na bango ça va donc il faut vraiment continuer libanga neti wana tokoloba ne libanga neti nini topesela yango ndenge nini selo yo mare nanga te okopesaka mpe mwa image ndenge nini nakopeselela yango nakopesela yango ndeni kasi wana combien na libanga wana ekipaka nango te talaka yoga pete ma otali na yo moko bule na yo moko apetianga beti elo mo boye esepesinga mo elo mo te nalongole mo elo mo esale mpe mwa ja akebaya ata baji wana mwa bamalala wana ezongisa mpe mwa vana ndenge ezalelaka po tobeta lisusu ndenge ezalelaka donc yakanda lisusu ebeta moshoro te moshoro eza monde ya bamisien wana tokoboya yango te ndulisi ifo mela yana passage obligé misien ifo omela moshoro tokoboya yango te moshoro eza vraimen mpesi tozalaka moshoro ifo etambola mpo ebakisaka ba implice mpo ntango ozoya boye fukse ya te ozobanga te soki mpe shit soki mpe makolikolo danse donc tokei nyonso soki ondimi te mpe nakoselo siko donc betamo elomo yamela nakoselo mpe oui babilisele comme elengi bocomprendre kaka c'est modogo okokitela yesusu bocomprendre kaka c'est modogo biloko ebele modogo bravo mpe tosenti donc namoni ma donc album ntango emelta très makasi moi bana batelespectateur ya BRT Africa na kati ya ici c'est Paris wabi émission yanga moko miko na kati ya Kinshasa wabi ici c'est Paris na chaîne na bino BRT Africa wabi chez moko ebeli popole boss masolo elengi wabi ingulu bebongo na sima bilili wabi cameraman na makasi wabi Tracy la main magique au lobani na dame suluzolo awangana na kata memli masolo comme elengi bana kin bana monde entier wabi e indi na kata memli wabi modogo les grandes doulus talobi abetre bino babilo wabi wana ka premier épisode et bon deuxième bozela bo sepela voilà modogo sikoyo na ebite moi liloba moko to komo chité au peta na ba téléspectateur ya BRT Africa ça bango plaisir eloko mona ngina loba bato respecter ya BRT bango vraiment nzamba bakisa ba maele ba continuer toujours kosunga po kosunga nde yango bakisaka implice bakisaka pe musale ke liboso ya bango vraiment basala munyose bani na likolo numéro 1 tie kititi comme na suka dor bazo ya bango yango maboko likolo mais ngina lobelo moko po biso to ba misien to kriya ka to vanda to kriya ka to bendika pe to kriya ba bilo na biso po un jour ebimisa biso mais batu misu ba yo yiba ba bilo na biso wana banane bazali pe to kotanga bawera baye baze belene ti fabrika sa yebi singa matembele za biso tosali yango singa matembele ya bino biso masala biso ki darise mutaba na obeta kuna pa na biso aya nenga longwe amoni ake na misiki o bamoni akoki ake na bord na biso akopesa ngo kuna yango na pe fabrika ti yango na ovimba nango singa matembele biso to beta ngo vraiment bien singa matembele bomoni singa matembele biloka ba papa bo pesi na bane tokokende longo singa matembele tokokende longo singa matembele matembele ya matembele ma lesa bana matembele disa matembele ero mobili kuna matembele desa matembele biloka ba papa ba pesi na bane yi toke 1 2 3 sim a tokokende lungu wololo singa matembele. Bravo modogo babi fabrikasi ayibi eloko batu babeloka batu fabrikasi muta abendo sima ayibi bino singa matembele mais biso moye to confirmer zate mais nde na moni yo yembeli na ndenge mususu yepa yembeli na ndenge mususu wana kaka bon bato bayebi yo bayebi fabrikasi ne ba ko juger likambo oyo boy siko modogo koko yebisa biso se muto bengi ba contacter ba ozonde na téléphone se bengi ba contacter ngeza nango normal modogo barambo a misien. La deuxième voix, ils arrivent vraiment normal, pas à la rana. Ils ont un numéro, ils ont un nom. Il y a un bon bâtiment, ils ont pour la mouton, ça, ça, non. Ah bon, il y a un autre 082 950 90
72 na suka. Ok. Parce que mon logo c'est parce que quand on fait moi classe tout ça ou bien au se fait kana kata même ligne. Oui, ma classe vraiment na vie na ngeza mo matata trop po ba famille na bisole mo bazala kana ba possibilité vraiment troté. Donc ma chiki tokolo bango troté na tanga ki na papa nini na papa masa na mama mundelende amemanga vraiment internat à partir wana na zora pe moi na zo moi image vraiment ya biki pe boye ya kotanga pe ya kokoma. À part ça wana vraiment ma chiki na tanga ngo pe belete mais moi muke na tangi moi loko ezali. Moi c'est comme langue français au boloba. Français na eboloba troté mais moi muke to le bera ninga obikole mais trop vématé. Okopesa moi message na bato ba Orlando te. Message neti na français bien na lingala bien na français. Na français. Ah mon frère, ma sœur, merci. Je demande toutes les personnes qui ont vu mon dogo, je suis là à la télévision. Je demande comme ça, si vous voulez, vous avez contacté mon numéro. Je demande seulement les soutiens. Les soutiens parce qu'il y a les clips, il y a les studios. Les studios vont terminer. Vous attendez toujours les clips. Si tu es avec ton argent, si tu es avec le pognon, va t'aider. Va t'aider. Je suis là. Je suis là. Nous sommes là parce que Timbela Vision, vous êtes musical. Vous êtes les talents. Mais vous cherchez seulement les pognons. Si vous avez venu, je suis là pour contacter toutes les façons. Parce que moi, je suis musicien. J'ai avec les autres là-bas. C'est ça. Ok, merci Modogo. François, je vais m'abêter. Pour comprendre Modogo. Français, c'est ya boko dinda mosoye. Ah, ils ont aussi à français. Est-ce que Modogo moi anglais n'a pas habité? Oh, me speak English, Simon. Yeah. La Congo ici toko barisango te. Na yebi nanga muke. Voilà. Donc wana na pesa ngo mutu ayebi vraiment wazanyani. Supporter makambo ngo nyonso. Wa yeba anglais vraiment mpanja bureau. Ye mutavanda na bureau pour na English. Azali do ponga mukama na English za moi. Mobulu mais muta English azap. Muta English waza na sima bureau mutasimba ka bureau azali. Ye yeza mkwem na John. Vena nga so ya kati ya bureau vraiment mutasala makambo ngo nyonso prezala. OK, pas mutabira mais c'est moi anglais muke. Bonjour Yaya. Bonjour mère. Yako ko se présenter na ba téléspectateurs ya BRT Africa po ba yeba sokoza nani. O ayebi mais o ayebi o te po yeba yo. Bon nga naza John nga ko munanga John. Naza muta mabele ka na terrain na memlinga na villa. Ndinga mabete na ndinga pika ya malamu kaka. O pa yebi ay ba coopéra ba yebi ndinga na tambolaka na zalaka. Ba sud-africain, ba américain, ba na nyos ba na maboko na nga na terrain. Maboko na nga kaka te ba bazé belé mais na terrain na biso na memlinga ezandenga. Na ba vile nga mspe ba. Muto konzaka awa. Na konzaka soit disant que na moi interprète anglais. Yo beta anglais makasi. En tout cas English penda. So na bi makasi ya le roi na lobi na lekina ba professeur na ba président mairie na ba na mairie na lo ba anglais. Pour m'tabeta ka tolo te ke ya yebi logo boye ya l'équité. Mais na lo ba o ya yo kaka. Yende mta ko confirmer que ayo kaka. So na lo bien siko boye awa o ya ko yo ko taza. Yende ko voilà. Yende ko comprendre que je na lo ba anglais te to lukae. On a besoin de ce genre pour le bureau, ba English, on peut évoluer. Ça va tout ba anglais, on va te tenir na porte à même ligne. Mundela ebo okuta nae. Ah, na luka mutu ma ke no tika ngana zandu bia tam sanga na ville. Bo ba on a valeur de point za na balabala. Carte ya carte de service ya soit ya bureau na nga interprète. Ezate est-ce que ce que étranger wana akuta nanga ata tuninga pris na PC pris na ozango normal te pona nga azune nga na bala ya na ko bane non tango tipo kwa fufu tanga $100 ya ko banga te na $100 te bon nga tellement na luka mbona biki na nga so organiser na bureau mo te na sa na ondi makambo ya balanga te to tamo no tipo kwa ozata na to pe $30 na sa na ndimi na ngai na ndimi na tambo na biso ba misu ya la misuku to bota na bango be compréhension anglais ngo yo kola ngo wapi. Bon, anglais na kelo onde ya lokwa ba kandi ba ke mutu abota na mo étoile chance pour anglais pe ezeloko mutu mutai batwe ba ngo pamba te mingi ba kenda ko na ba école ba kena ba IS ba université mais ngana école anglais ndeni banda bo mwana nga banda bo mwana nga na ke point Brazza Pointe Noire na Pointe Noire kuna na sala cirage
Alors ça la sirage il faut que tu vas port pour une rambo à moi plateforme ba compagnie pétrole américain ba tout kili qui ba kota kuna. Non ça sirage ba lo ba na anglais ngapi na lo ba na kuna na lo ba ndengwana 5 ans na pointe noire. 5 ans na pointe noire wana reflet mo ya kala bona pointe ya liboso. Na rozonga tu rozonga bon ta rozonga koto na kuna zonga te po na nga zonga te po na beta kama munu kutuba oya kutuba kikongo kuna ya pointe noire na kombo bima somba rifin donc me ba reflet comment na somba rifin na braza na pointe noire moi ba benga na nguti donc ezalaka te mais tina talaka na bia batu bazongi tinga bla sani fona sani kaka mabele mame mabele mame taka mabele na biso là na rozonga lisusu na zudi ndambo anglais na pointe noire là na ebo na ko tomber na chance que Monique esani ezokoya pe na kata terrain na kata Kinshasa to évoluer sur ba onisien malembe na lenga anglais lelo ezokoka evanda peut-être mo anglais mukepo ba téléspectateur bi artina ici c'est pas ba sepela siko na ebité na obeta na naka message betinaka message na ba téléspectateur ba otala ya liboso avant tina na message na loba boy na loba sona na lingala de façon que ba tout ba comprendre pour besoin na ngai nana ba ve o ba ebinga na bina ba prêtre makasi ba pire vieux monatanga ba kombote ba ebinga omoni ngaza na wala ba ngaza interprète ta to ngaza interprète ba interprète na na valeur te souci na ngaza nini ba ve soit ba bureau o bango ba ebi ba interprète ba zalaka ba ya ba contacter nga ba ko tsanga na ba bureau wana pona zwa mo valeur na zwa mo kilo o pa na psele mto asunganga ata bureau ya ngai moko ata ya kotamba mais na mikanda na moi carte de service ya nga moko avant que batu musu ba nda roya et au sala moi bien vous allez bien bon na on a lobby na expliquer ce qu'on en anglais que I have my language is English. I can speak English but my English I'm learning from the street. I can help someone can come into me. He can say, no, my friend, we need someone to help me. You be interpret. You bring me around like market. We go to disco. If I want something, you can help me for that. But that guy, he didn't take my job, nice job, because I'm in the street. I want the people, maybe South African people, my friend. Maybe the people from a president. Maybe the people from minister. I need the people helping me. She can help me for some office. I need some office, someone if you want get me to come to do some interpret for him, she must pay first the money. After pay money, we give some receipt, some paper, and then we show to the white men, the people from another country, and then I do my job. I talk to the people, she can help me for that job. That's that one I want to talk to the people. Okay, thank you very much. Est-ce que mon number na yo number pour ba contacter yo? Number na ngeza 089 46 13 280. Vous répétez on sous deux fois. 089 46 13 280. Combo John Mokwena. Waneza combo ya we ba Sud Africa ba pesa mo. Combo ya ni comment na wana combien de combo en fait? Bonana comme na kole lona paleza tashi wana comme na kole na ndako. Non. Combo yo nazwi pa bato bale ba ki nazolo ba anglais. Ba pesinga yi John. Ba Sud Africain. Ba bilanga na John you must be Mokwena. Ba pesinga combo Mokwena. Na si bato ba ebi Mokwena joueur ya fruit d'ici ba nga Mokwena. So ba pesinga combo wana ba combo nanga nde yangwana. Ok, merci John, vraiment. Bon aider John a besoin de service. Alors, avec anglais bien minimum boyoki, juste que donc batu oyo, bayaka awa pour na ba interprète, il est prêt tout ça pour na bo aider donc bon contacter John na numéro wana, bino boyoki anglais. Voilà, bo aider John. C'est que John habite. Ezake ceux qui paient batu o bazana poste interprète quelque part numéro yango wana ba contacter numéro wana nazali na roya makamno c'est les capena bien makamte les gara bien pour biso garda relation pour to éviter oya lobby pour donc tout appelle ba milliardaire ba millionnaire mais sans de savoir que na otambo na millionnaire après singa be ça qui pe na memi pele msumbongo na kati ebele yo ibate sana tellement to mesana ki moyibite nde moto ba minde na bit ba relation yo ibate
En tout cas, makambo moyibi na ba ville mso viva en tout cas na rosala ngomto rosala ngote point to ebite via lobinde ni rosala. John Boba ya solo. En tout cas, makambo na bano ya solo. Nana mundele morote o na tambola nae ou bien sud-africain mo na tambola nae ke na iba John za $100 ngo kende zandu sombela ngeloko boyeboyela na lie nga mive nanga mais na memele pe retour na ye na PCP loko na ye et papa voyager John joa moi muke yango donc isaka ndende na bona vivre rapidement na maboko ba sud-africain donc so ba sud-africain baza na mabele oza bien ndinga so na komi bien so ba sud-africain baza te en tout cas vie pendant moi mobulu sala mikemi ke bakuba mikemi ndo sala rara yo ebiga. Ah ok merci John. Oui que John Batbaya baba on dit maté que yo bi le anglais. Peut-être on soumelo moi muke po na mo ba ocha moi tembe. Ba nyos baza ba ebi bazal. Oui que beta anglais. C'est ga ebi mais o to azala ba coopéra. Ba ebi. Na beta pe na misusu na eboe. Masana nga tuni prix na sali moi geste ndenge zalaka de façon que to so na moni que masana so na moni ko sola bien te. Natambolaka nayo oliberanga to po ya bato mosu étranger otamani bana tongo ya koti na restaurant tikinga libanda wana omatiama prix yoka te ya koti na restaurant tikinga libanda siko na comprendre ka mutane maboko makasi la yoko maso otini pantola jean yango $10 nga atya $40 nana somo epa nini osolaka nanga bien te kolia nanga na olia siko nde yango wana napesi mbati $40 me bapesi nga mbati le mosusu $20 nga bite 40 wana na suki le mosusu na 30 na pesi mwana ma event na ye ngana $10 na tient na poche. Ok, c'est bon, il a un boulot. Bah oui, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, donc il y a un bétara bongo, il y a peka bongo. Ce que John tokomi ko cité moi message ya suka so dans nango na bateau ba hôtel na bière africaine ici c'est Paris. Bon, message à suka za nini gake. Na pesa message mo honnête mingla ba ke non pona na biso ba jeune non. Message za nini ke nde na boy la msuna na finga ma rappel nzela na tonga maka mais à part ça que tu l'as bien na kota ba bar na melbi masanga ba vi wana ba bar mela masanga na non jeune mais na sala ngo avant là il fallait que na sala ngo ta après kokola na bandi ngo avant mais na bandaki ngo avant donc na temps boyenga penda na tungisa na wasu na libita na tuna mutu fana tungisa na loko mo mais na tungisa na mesu na rien donc mission madame na ta avec na mona na souhaiter le ta moi cité ninité mais tu as la Suisse pourquoi pas tu as battu na ko saka babaya ya ke non de to en tout cas ma palpite et ma mo kilpena ezala na ngote pour ba vie on a biso de monsieur passer to simba $1000 $10,000 $11,000 na kena point sinon na line na hôtel Agrave hôtel Migitel o ba faire ba salle ba crip na line na 4 na mwana nga muke bébé Christivi na mita na Luanda donc na salle na vie oh bah ça la va vivre na ngo ke mtala bien so car na mati ba avion na beti oh tina ba ebi mais na senga ba ya ke so sali moi loye moi ya ka loyengete ya la vie o sakana na nous pour comprendre vie so ko sali vie en venir moi muke moi loye to nga ngo loyenge to sali moi loyenge na muke tamo ko zo moi maîtrise yeba ko bomba yeba ko cadre yeba ko boko ba lifante za na bango un jour raisonner ko net nga so na ko raisonner que te na bala malgré ba ba na ndenge teneto zala kamera to na moyo kolpo ne façon que neto va to bala o zala stable parler yo moko donc momi pena ngabena bala pe azali do tala donc conseil ka ngona moyi beza mabe patience et les gagnos ko envier muté ko mdana di pantola $20 ngapina la tango kene oyiba les arabes bon donc maîtriser les canons depuis to maîtrise et ça pena moi bien. Ok, merci John, vraiment. Boki John a pesi bino conseil, alobi moyi beza mabe, kotambola bien, travaillana ekoli anglais na misu makasi, lelo akompe interprète, lelo pe erofuta epo lobi na to ebité, bo ça la connecter, bo za connexion na kacha bière Africa bi chaîne ya moko mikona kata Kinshasa bi bière Africa masola tokos. Ici c'est Paris na sabino ke nora du témoin ça kana kata Kinshasa bobo ya bosambwa mabele mame na beta kasete atona memninga bi biso da bimoka na biso to beta ona ndenge pena kata Kinshasa bi poto minyo Kinshasa lengi abi Kinshasa c'est comme sous Paris abi Kinshasa c'est Paris Kinshasa c'est Kinshasa abi la centre ville to beta katona mamodora mais to tambola to kanga bandoko mususu poto beta na bango katimini po bosepela www.potonapoto www.potonapoto
www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto